tozozonga abonnez-vous tozoya yebi internet bato ebele bake na union sacrée oyo bato bazalaki na FCC bango na lelo na union sacrée oyo bato bazalaki na Lamuka na union sacrée oyo bato bazalaki soki wapi union sacrée so na union sacrée yango mpe yango oyo tomonaki présence ya Bemba tomonaki mpe présence ya Moïse Katumbi Chapwe oyo bakende kosola ndeko na bango Antoine Félix Tshisekedi aza bango président de la de bandes à London TV avec des Bruno original. Nenge ba journaliste belé ba nego traduit de la note ba titre lokuta. Denile ça préciser bien alobi boye. Yé alobi wera eza wana eza ba niveau na été. Par rapport ninga zo comparer ba Fali, ninga zo comparer ba Ferré, ninga zo comparer ba ministère monsieur belé. Abi wera son niveau na été par rapport que ba y a ça likolo ba Fali baza na se. Mais côté succès né la ministre yo eza petit na bango nde mutu azo mener bango. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Aux artistes ya mboka. Faire gola aux artistes ya mboka. Bientôt là, OK na Côte d'Ivoire, OK prester na Côte d'Ivoire. Félicitations pe na Fali pour pas OP à prester qui toujours car na Côte d'Ivoire. À prester toujours na Côte d'Ivoire kaka. De le faire gola à OK de Côte d'Ivoire. Et ça rende bongo sentiment des arabes Fali pour pas beti boye. Faire gola beti boye. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Total qui comme na Agini. Tout à l'heure, nazo sala nini pour le bien réussir. Les conseils, oyo aroyoka te rendez-vous na kibotata nenge Blaise Boula aloba rande kita. Tozozonga abonnez-vous tozoya yebi internet babito s'abonner. Bo désabonner mais bo s'abonner na Dembanza London TV. Comme on a ma solo ya kitoko bon mon artiste minene de quoi maman baroso mon avandi awa oyebi ki na sutumuki pour Dembanza de London TV yango nde makambo yango nde masolo barobi oui ba c'est déjà nango epere oui eza nango mais Dembanza London TV yango ne yeko sukisa baidorozi o mona masolo ya kitoko polémique to boya na biso na Dembanza London TV yango ne masolo oyebi ki na manyemu no Dembanza chobona ya action. Alhamdulillah, louange à Allah toujours. Merci, notre très cher internaute Nyon Soba Obaza branché. Parce que tu vois, la Prince, le parfum de la presse, c'est vraiment si cool. Une chaîne, c'est mon corps. De Banza London TV, c'est une chaîne où il a toujours une innovation. Vraiment, il y a bien pour comprendre. Merci, ma caméra, na zamona manase buita. Merci, na montage toujours, il y a Simbi Masolo. Merci, na boss, na de Bruno original. Na kata Londres, patron, place aux alliés. Toujours, n'engue aux encouragés, n'engue aux ça toujours. Na Kambu parce que misala et salama toujours na Congo awa lobito zaki bongo na Saint James Rolls Oyo Kofi Olomide asangisa ki ba journaliste Kofi Olomide asangisa ki ba pandisango par rapport ya ko remercier bango pour na ndenge basela ki musala na année 2020 année 2021 oyo vraiment asangisa ki biso lobito zaki wana vraiment teni ezaki exiger blanc donc so zaki na blanche bato belé bazongaki problème pe mo ezaka pas congolais zakani na mekana ko sekananu Kofi Olomide tinde so ba invitation à lobby tenue blanc le cas congolais mais ça n'en est autant raté invitation va commis vraiment que tenue exigé blanc mais congolais on est autant raté même so minima noir même so minima bleu so comme la porte vous voyez on s'est retrouvé quand yo mo la porte moi ba bengani yo bo zo Kofi Olomide ma bête par rapport aux tennis qui toujours exigé mais tout me consola non un peu de dossier oyo tisiko yo mais zo tungisa monde de musique zo tungisa monde ba pasteur et bongo dossier à Denis ya Denis les sina fait rigola tout monde dossier un peu président Ranson frère Patrice Bakotaki dossier on a par rapport à dire il y a Denis les mais Denis les bayamba qui est pas concert na biso nana Boduga na PC mot de place azali motema ya Edi Badiata waza bongo directeur na kati ya orchestre ya Fali Poupa ameka ko éclaircir lisolo abike yé atikala ki ko finga we ranson ti abiye atikala ko lobate ke we ranson na sila atikala ko lobate ke we ranson soki avida ki soki nenge ba journaliste belé ba nego traduit de la note ba titre lokuta denile ça préciser bien alobi boye yé alobi wera eza wana eza ba niveau na été par rapport ninga zo comparer ba Fali ninga zo comparer ba Ferré ninga zo comparer ba ministère monsieur belé abi wera son niveau na été par rapport que
il y a ça likolo ba fali baza na se mais côté ya succès ne la ministre yo eza petit na bango nde mutu azo mener bango mais nazo comprendre tozo comprendre comme le rôle la sujet moi ya polémique o Denis Lesiboyo non Congolais to lukaka raté to profitera na simaraka ya guerre mobe wana po baninga ba yinanaka na sima guerre mobe wana po baninga ba bomanaka non to tika na eloko wana biso to betaka c'était na bureau ya Ferregola Jésus de nuances aux artistes na biso ya mboka Ferregola aux artistes na biso ya mboka bientôt là OK na Côte d'Ivoire OK prester na Côte d'Ivoire félicitations pe na Fally Ipupa OP a prester qui toujours car na Côte d'Ivoire a prester toujours na Côte d'Ivoire kaka de lever Ferregola azo kende Côte d'Ivoire et ça kande bongo sentiment des arabes Fally Ipupa beti boye Ferregola beti boye Fally Ipupa abeti kotoyo Ferregola abeti koto juste to la musa culture ne to la musa toujours musique na biso to la musa maram na biso tu ya mboka na mboka na biso to rwanda hotel la politique te na mboka na biso to rwanda hotel la raté que tout la rasoki ba comédien na mboka na biso to rwanda hotel na biso pe musique surtout moi côté musique politique ne mikolo to zomona union sacrée yango peka union sacrée parce que belé ba na union sacrée o ba to bazaki na FCC ba ngana lelo na union sacrée o ba to bazaki na Lamuka na union sacrée o ba to bazaki soki wapi union sacrée so na union sacrée ngo pe yango yo to mona ki présence ya Bemba to mona ki présence ya Moïse Katumbi Chapwe o ba kinde ko solande ko na bango Antoine Félix Tshisekedi wa bango président de la République République démocratique du Congo comprendre kaka mais bambutu mbute botami kaka union sacrée ngo dans le gouvernement auto c'est la union sacrée bimité koto da Bemba Siliki koto da Fayulu Siliki en to ando kene ndenge ni na mboka na biso ando vivre ndenge na mboka na biso ba konzo bozo diriger biso bonga ba diriger biso na ndenge nini. Ce président de la République a bengi que non, biso tout sangana. Tout ça la union sacrée pour la République, pour l'avancement ya mboka. Pourquoi pas biso to la na idéologie na ye? To ta na OK na on ndenge nini? Biso ka comme na niveau mo wana to komona ke, ceux qui ont travaillé bien te, to bi que non président de la République a place na meka ko revoir. Ni bandeliga ba confie koti, na bokaba ko ba poste te mais guerre ba poste pe koti déjà. Congolais pourquoi tu vivras ka boy? Congolais pourquoi tu vivras ka boy? To megana ko changer mentalité to s'appelle ba rebelle oyo ba fanda na libanda mboka na Europe wana mais so ba ye ba ye la biso ta mayele oyo bango ba zuzu libanda wana mais bango ba ye la biso mayele wana te o ba zuzu libanda bon ye la biso kaka ke bango ba lataka ba la biso bango ba tchara parfum cher ba ye la biso bango nde ba simba ba livre ba héros non to ça pour ça congolais na congolais oza utaka libanda oyaka na mboka na yo porter un plus na mboka na yo. Les abattus na gouvernement, les abattus aux limites députés, porter un plus. On a mon aliment balibanda. Pourquoi quand mboka na biso ne côté transport faut to choix kaka. Pourquoi quand mboka na biso côté relier faut to choix kaka. Pourquoi quand mboka na biso côté ya louer ndako mo be wana lelo ba jeune to comment souffrir. Pour mon jeune oyo a foutre la palin, ils a pas si. Pour mon jeune o vraiment foutre la beaucoup comprendre na ça moi vraiment. Pour mon jeune a foutre la palin. Ils a pas si. Merci na Vianney Mbila, garçon capable à Paris. Vianney Mbila, garçon capable à Paris. Vraiment, on appelle ça Mbote Place aux Ali. Pourquoi pas on appelle ça Mbote Bongo? On a PDG à Mboka. PDG à Mboka, on appelle ça Mbote Place aux Ali. Babi bien. Ne Mingeta, PDG à Mboka. Ne Mingeta, on appelle ça Mbote à Mounene Makasi Place aux Ali. Pourquoi pas na Isabelle Sadidos? Moi na popia mukolo na kati à Londres na peso pe mbote place aux ali c'est ça baba to bazarana baba kanisia malamu pona mboka biso congolais to lukaka défaut ya mutu congolais alukaka défaut ya mutu pesa moi ka mutu wana zuma défaut moi erreur moi défaut moi mkia sali kaka biso to diembeli wana to profiter ka wana neti sango uta ko tambola awa ba publier o cheche nanga akufi congolais bilo to sepela na ora yango wana. Les gens qui ont cherché nanga bon baza batu oyo bazo sunga ba jeune belé oyo peut-être aza musala te au préféré aux musala te mais ba bengi ta mon panze serveur ta mon masanga ah ceux qui le leur kufi combien de pays combien de familles oyo ko tanzala ceux qui le lo azate tu peux ça exemple kaka parce que sanga peut tambola gi ah net siko na minute na tellement liboso flat na non c'est les publicités on peut ça un peu l'oroté pour nous appeler na pousser on peut s'y appeler ça l'oroté mais ça vient na biso to zakani na balemba
liboso flat na yango yo e basango itambola ki tchétché nanga kufi ah congolais pourquoi pas tolinga ko changer pourquoi pas tolinga révolution ya muninga pourquoi pas tolinga révolution ya muninga laissez-le faire rigoler et le refaire ko fait le média sala ki lobine ya robeng ça va journaliste avec ba journaliste ba lié ba meli et c'est exemple moi pas suivre par rapport à ministère mususu comment qui fait présence à bina filé za wana pe bina filé pa matil kwa polio mayembi kongo ezo senga ne bongo culture même surtout sanganaka non que fait rigoler bimisi disque na eboye o le za bureau na ye le za posa faire rigoler alinga ko mingi le za posa faire rigoler ba monaka ke yonde ozaka pemé na faire rigoler okomoleka na ba TV na place au ça la promotion na place ça la promotion ya album na yo au ça la promotion ya Rofinga au ça promotion ya yo moko na place le bilamba ba faire rigoler les artistes am so munene ya mboka ce qui peut être prophète Denis Lessi a méga ko toucher faire rigoler par rapport à Luka Lamusa faire rigoler peut-être à Luka Lamusa faire rigoler pour même si il y a pas yo ka musique ya bagaza hypocrite ya yo ka nyonso abe yo ka nyonso aza hypocrite abi ko tu mama faire rigoler assemblée en église na hein maman fait rigoler aza mwana na kati ya église ya Denis Lessi est-ce que Denis sur ligne place maman mundimine azalaka place mbongo utaka ameka ko critiquer kuna ameka ko saboter kuna ameka ko négliger kuna non ezaka ke congolais nga vraiment na ye vraiment to changer mentalité na biso to lingaka baninga ba progresser to lingaka baninga ba évoluer hein to lingaka baninga ma ba évoluer mingi pe ba continuer biso pour congolais pe a évoluer changement mentalité to mona ka to zaka na président fait Laurent Désiré le musée azaka awa ezaka ke yo politicien au lieu mbongo à l'état ozwa sort na yo citoyen congolais otamboli na normalité ozwa sort na yo est-ce que bazong sabitoka na système ya fimbu to ndenge nini na yevo mana la musa conscience ya bandeko bandeko mibali na kine belé tozela kaka ko checker tozela kaka donc ba pesa yo soki mutakabelo te lelo omona oyinié et pourtant kabela rayo et pourtant pesa rayo soki raté kaka jour wana kaka pesa yo te oyinié vraiment oyinié ya royina tozala ba humain fali pour pas yembele biso humanisme abo moto to tie wapi mboka na biso esenga kaka te foto te la ba police tout le monde rebelle oui baloba ke na mboka na biso ba cabine tondi trop na mboka na biso misala ezate soki mutabimi a comme licencié a osura na cabine mais na place au fando ke na ndako okanga maboko tant que musala mona na onte pourquoi pas ko évoluer na monde na cabine combien de personnes autres mona bazala ba tia ba bilo na mona coin ba banana ba cabine ba banana ba be changer ba mbongo na ba moni ko moni ba mbongo na ba coin ba évoluer ba comme na maison minene tous les raté au sala na bureau tous les raté que mutomo ndeko na za libanda abenda yo okende poto tous les raté to courra derrière basi ya poto tous les raté to courra derrière mibali ya poto comme basi na mibali tous les raté tous les raté donc ofandi boyo wando benna na yo webika ke 17h fona ke ba na congolais gidamo ba mike mo ba na ba pesa ngai congolais to lamuka c'est masala nganda zabu atika ba budena na ebite masa ko pesa biso pe moi historique ba budena na muke masa comment ko pusana masa pusana to o pesa o la musana conscience bandeko o la musana conscience bandeko nanu o meko la tsake congolais partout azarana toujours na chance ya ko gagner non que to zalaka na ebite o budena merci na ingénieur Jérémy Mbolo na siba caméra toujours na assistance. Merci à Manassé Bouta, Viana Imbila, garçon capable à Paris, n'a pas sur beauté, pourquoi pas n'a pas sa beauté, pas Isabelle Sadidos, moi n'a pas mon colo, n'a pas à Londres, n'a pas sur beauté, merci à mon boss de Brino original, merci à PDG à Mboka, PDG à Mboka, Neymingeta, PDG à Mboka, il est vraiment avec force, nous allons toujours, na concert na ngai, Rosika Waya, il me sali vraiment qui n'a coûté toujours kaka, Congolais tout lamuka. Tout esprit qui est toujours baféné. Moi, Congo, moi, un jeune. Azana nzoto makasi nano. Azoto mbata mala banzela, azo singa. Mais pour tous nzoto makasi. Lelo sengi na oui ba pesio. Lobo sengi oui ba pesio. Lobo na ba sengi oui ba pesio. So siko komo kelesko na tan na yo ya carrière na yo esila. Wando senga pa nani nana ndo pesa yo.
ando senga pa nani nani ando pesa yo yango soko to mona ka itera biso ta to moni mso mona moi vieux mo boy wana aoteka biloko mo bo mona tata na fonta ya 10000 francs te bazo tambola nango presque kisasa mobima to teka peso teka mati omona boyoki mawa ra biso nzamba tia biso molimo mawa oki mawa obengeta papa zwata eloko yo zwata mo mki oyo na pesa otambola tambola boyo luka ozonga tandako ozupe loko na ete otikeni loko na ye eza nini tant ba vieux bazalaka conscience ezalaka te ke lobi ba osila tant ba vieux bazalaka ezalaka yebaka te ke lobi nde to aboye to koma ba koko so akomi akoli déjà ko otambola te bazalaka na conscience wana te biso tozala conscience tozwa conscience tant que ba jeune tant que ba humain tant que ba vieux tant que ba maman tant que ba génération nyonso tant ozana na makasi na nzoto luka obunda po lobi na yo ezala le meilleur non que ofandi na yo comment ta chauffeur ezarani comment chauffeur ezaki loroté par rapport na bien loroté par rapport que chaka esprit et simba chaka esprit et simba 2021 oyo vraiment na baki na olamusa ba noko tout ba rivaka ba noko tout oyo ba rivaka na baki 2021 oyo na olamusa bango total ke tozo kola lelo tozaki na 2020 tokomi na 2021 bon moi que changement ba nezo sala bon moi na ke tozo kende pe na kimkolo na biso pe na kokufa na biso soki lelo boti bana na yo sikoyo otikeli bango lokote yango mona bandeko bele bakanga bandeko momso bandoki par rapport que ndeko asali makasi a réussir na vie na ye atikeli bana na ye o esengi atikela bango omona yo noko yo leki yo tata yo na yo nani oki mutema jaloux pona nini kaka ya kufi atiki biloko na bandeko na pa bana na ye omona ki jalouser koti mutema mbe koti mambe bele botami na kati wana to changer total ki comme na âge nini total ki nazo sala nini po lobi na réussir eza conseil oyo ayoka oyo akoyoka te rendez-vous na kibotata ndenge Blaise Bula aloba rande kita donc biso tout vraiment rande kita rendez-vous na kibotata mana se buta na yote na tika combien de minutes na yaka juste na musa conscience bandeko 2021 par rapport ya ba analyse to salaka yango to yena nu na 2021 na première analyse oyo to la musa conscience ya bandeko ba oyo to ba rivaka noko tika rêver c'est tika rêver chama ile na musala fungule loko no mombo na point ikola musayo bandeko pe ba oyo bozali banda omoni ke mwana ndeko na yo salaka loko te mwana ndeko na yo oza ouverture moko fungola ye oza nzela mo boko toucher ye soit oza na forme ko pesa ye pour abanda commerce mo be lobby aboutir un plus pourquoi pas ko sala yango to luka to sala yango ndeko pe so bodi ndo nitinga déjà na za mwana nga moko naza mwana nga moko nazo bunda po lobby na ye ezala mabete le meilleur na toujours ezala pourquoi pas na bandeko tout mais ça là nga passer osomi moi chasser à foot moi pour la salle la publicité ya ba lieu ya ba nini ya ba biloko ngote osomi moi chasser na yo boye otambola enso oti na supermarché mo be ndeko moi amoni prince comme na mbongo chasser ya pamba ya supermarché na comme na mbongo bo fandaka na coin ça moi makina yo simela moi jus na yo mikolo commission mo mikolo mo bude batu likolo ka na simbi kaka jus oyo bateka msu 1000 francs na simbi kaka maki oyo msu ba bateka ngo na prix mobe oyo kutu ekoza pas même msu soki combien nomona comme na mbongo mikolo mais amekaka osenga iso kopesi ete okabaka te boy conscience la muka. Merci à mon boss de Brino original. Oui, vraiment, après ça a toujours opportunité. Puis, courage toujours à Moussala. Nous tout ça toujours. Ndenge, tout la mukaratongo. Tu es invité de travailler 6 mois. La biso, c'est quelque chose. La biso pas boss. La biso, tu fais de ça. La biso ba ndeko erosunga. Tu sungi. On veut Dani le VT. C'est j'ai Dani le VT. Merci. Pendant les abattus, bazara toujours. Pembeni ya boss Tchétché. Car ndenge bokosi la ki makamuka kufi. Congolais totika kolanda kolinga bonne malheur ya baninga Congolais totika kolanda kolinga ke muninga ko ya pobiso to diembela esprit wana to longola ngo yana sepelaka na vena nga mo ba zaka je crois na ba Paris soit Londres a créé style zéro fainéant
Ils ont bien, ils ont la conscience, il y a na zéro fainéant, na pas sur la mouki bon tongo au pandi na yo, au la mouki na tongo, luka au créer, au sala nini, pour lobby na yo, au kangabatu bandokité, pour lobby na yo, au réussir. Merci vraiment donc pour notre conscience, éveil à conscience, Tosuki Awa. Merci encore une fois par Kofi Olomide, merci à Isabelle Sadidos, moi na popé mon colo à Londres, merci à Vianney Mbila, garçon capable de à Paris, Vianney Mbila, garçon capable de à Paris, pourquoi pas na PDG à Mboka, PDG à Mboka à Paris, on a appelé son mot PDG à Mboka. Ernest Ngeta et Neimi Ngeta, pardon, PDG à Mboka, Neimi Ngeta, on a appelé son mot de personne à Paris. Donc, merci d'assistance par ingénieur Jerry Mbolo, na agence MII, na bosse moi comme agence GM Pro, GM Pro, on a fait un mot de toujours assistance. Merci à Manassé Bouta, il m'a dit ma caméra toujours pour nous analyse, pour nous éveiller à conscience. Oyo tomeko la musabato ba oyo bazana ba abonné à la chaîne na bisoté de Mbanza London TV bula muka bu sabone bo encourager bande na bino na musala kitoko oto sala rabino na ba saba moyibwe ouais soki nzamba zongi te tokuta na mbala sima inchallah tozozunga abonnez-vous tozoya internet